Monusa kasa ke ngana koma na kunde na longwa konzamba longo tsanga na Kongo memanga na États-Unis awa. Ezapo na pelisa bola. Koma na poto wano koma. Pourquoi comment Kinzamba permet? Est-ce que Kinzamba permet que commencer à makambo au sana poto? Elle est pas là. Oui, c'est pas important. Est-ce que bateau zobo la meilleure question c'est de poser. Est-ce que tu demandes que ngala boko la batna sunga bat menga batna sunga ngate? Ce n'est pas le problème. Le problème c'est que bateau vend ça nanda kunona ba vanda à l'aise. Bolingo on a kuta kité na ndaku ya maratre na ngana na kinoko kuta ngo na ndaku atanti na ngana. Ekila ba kuma mo mkiboye. Asulu ba makao. Mais yeso akola ki abandon te maloboka te ki wana zo te yango. Ba Lucas siko ba boye ba bi o siko za age siko to s'affronter ça so age to kama makambo sala te. Et comme siko to s'affronter. Bonjour papa, bonjour. To te amno lo banzambe na Bible biso. Ah, bukuta ipana bukuta boya. Nakanga miso papa nakanga ki miso azana kondima. Même mukolo likolo atike linga likolo. Nde lelo bandime bele batiki ba pasteur ba sala nzambe banzoto ba bango basakani nango mama na likolo to sisi to bimaki ya kopola vraiment mama Mariam na soni kimia na développer timidité pour na blessures intérieures pour si ba kebisika bat bizalo banu bazala mfu bazaka epa na yo. C'est triste vraiment. Yango mama misheni shabanya imbaki bato banyokolaka lobinde bakomaka bato Emmanuel ma azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe alona la démission est belé à l'andara pour ça donc félicitations. 5 ans déjà Eza est belé les Nazaréens parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois il y a Pamba Eza li pendant mois mbaté. Moi ce que je vous demanderais enfin ce que je souhaiterais Eza que bokele lisous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, mais nous sommes ensemble. Mbote balandi nyonso ya Nazaréen, mbote ba papa ba mama bilenge bana nzambe nyonso bisika bokozwa susu libaku ya kolanda mama Mariam Piame na émission ya témoignage na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia kobosa na te bozana site na bino kaka moko bolingaka mingi site na bana nzambe site esepelisaka bino eza bongo les Nazaréens nde na lobaka tango nyonso les Nazaréens 100% christianisés et dans l'émission témoignage. Bon témoignage à l'élo tozoko bakaka na mama Tiffany mokwa oyo tozongela ki lisusu ti maman stand by oya chaki voilà tozongela ki la fois passée mais l'autre tozako continuer na témoignage ya bomo na nini oyo nzambe asalela na bolenge na ye mais yambo nyusi tokena nuko senga ndeko za na sima technique à la personne ya Alain Kiakala le bogard du Nazaréen à télévision sport oyo bongo tokutani si maman tango muke. C'est pour nous une façon de communiquer bino événement où le Canada date on a le 24 août. C'est parti avec la régie. Jésus est Seigneur. La maison House of Pop et les Nazaréens TV présentent la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa, en concert live. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel. Je vous invite déjà ce samedi 24 août à Wana Village Temba. Avec comme invité le frère Paul Bakenda, maman Godé Bondembe. Nous serons au village Temba avec notre sœur Tiffany. Cette célébration est un concert humanitaire avec l'idée de soutenir les orphelins. Participation $5. Justement pour redonner ce sourire à cet enfant qui pleure quelque part, c'est $5 seulement. Mais vous êtes pas obligé de vous limiter là, vous pouvez emmener plus que ce que vous possédez. Avec comme thème célébration autour
du trône. tokozalana mpona koyemba Kembo, alléluia. Hosanna, na Yahweh lele. Ding, 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 ding. Lieu de vente des billets. Église Cité Bethel Centrale, Limité, Première rue. Village Ntemba, référence rond-point Forestcom. Silhouette Télévision. Et les bureaux de Nazaréens situés sur l'avenue Kassavoubou. Numéro de contact plus 243 89 68 38 025. merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Yambola cha commentaire le colo ya sport le kinakena ko saluer invité nanga mokola lelo à la personne et à la princesse de l'Éternel, la députée du Parlement céleste. Hein, Tiffany Monkwa qui j'ai dit shalom. Shalom, shalom à Mariam Piam. Comment ça va? Grâce, grâce, tout est grâce. Qu'est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs en ce moment? Ya kolobezaka Yesu Masi alingi biso, Yesu Masi azozonga kala mingi te. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Le 24, tellement tu vas concentrer sur ça, sur cet événement le 24 août dans le village de Temba, bisika Kongo mamela toko yembela toko sanjo la nkolo. Toujours singa kana batba soutenir sur la prière, dans la conseil. Et puis na pas participation d'abord parce que c'est un concert humanitaire. La sœur Tiffany, je me suis donné la bilan, je fais un concert pour soutenir les orphelins. Et comme aussi je parle de ce témoignage où il y a parcours nanga pe, il y a vie nanga, au penakata parcours nanga na viva par conséquence il y a cause à la orphelin. Mais aujourd'hui je dirais que je ne suis plus orpheline parce que Dieu m'a donné des familles et des familles, de mamans et des mamans partout dans le monde entier. Et ici à Kinshasa, il y a maman Mariam, il y a une à Nef, donc on connaît ma maman. Moi, ma maman Marie-Claire Carawan en France, ma maman Betty, il y a le bar Tiffany, si seulement tu peux ouvrir ton... Ah, maman Betty, il y a ça, Tiffany, si seulement tu peux ouvrir mon cœur, que le Seigneur t'aide d'ouvrir mon cœur, que tu vois là où le Seigneur t'a placé dans mon cœur. Non, je ne comprends pas. Tu es ma fille aînée. Est-ce qu'on a ma fille aînée, on a ça, ma bota bonne. Ma fille aînée. Ma fille d'Ambongozi. Ma fille d'Ambongozi. Bon, tu vois que maman fourra peu. Tu vois que maman aujourd'hui. Donc tout ça, ça consolait mon cœur. Je dirais seulement, suivez ce témoignage avec l'esprit parce que la Bible nous dit Dieu cherche ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Adorer le Seigneur, ce n'est pas seulement la prière ou bien l'adoration, ou bien le fait de fléchir les genoux et prier, mais c'est aussi tout acte que nous faisons devant Dieu, dans la présence de Dieu. Témoigner, c'est l'adoration. Chanter, c'est l'adoration. Tout, je dis en général tout. Alors suivez ce témoignage avec l'esprit, à l'aide du Saint-Esprit, et nous serons bénis abondamment. Merci Maman Maria. Ok, merci la princesse de l'Éternel, Tiffany Moko, la députée du Parlement céleste. Voilà, bandeko, bolandi sport, oyo, moi, commentaire, m'keta kolobaboye. Et sa première sortie, c'est-à-dire concert live, oh, la princesse a après sortie officielle album Trône, et bongo en live, concert nali bosso a kobeta, et bon concert humanitaire à l'occasion ba orphelin nyonso ba déprimé ba opprimé nyonso ba enfant abandonné ba enfant délaissé nyonso et que la bongo le 24 août na village Temba nolo ya rond-point Forestcom de dans le bakata on est émission nangai maman ozana mikili ya poto ozana Afrique oza par-ci par-là ce que nous avons touché yo ko hésiter te ko sala quelque chose po bosenga misolo ezana nu ebele or mi misolo pona to sisi makamnyo sauter ba dépense eza ebele ndé ba le partenaire à liboso les Nazaréens eza yo ndé ngozolanda biso wana bien aimé à part nzambe ezande yo oza pe na biloko kuna na ndako o peut-être déclassé na magasin on a dépôt na yo eza na ba état malamu c'est la biso ba carton et koko koma na Kinshasa to teki yango po to futela ba na classe o batanga ka lisusu te nzamba kozanga te ko pambola yo na acte o ko sala so kina ba toucher yo komela biso na ba numéro za affiché pour na soutien na yo financier soutien matériel vraiment au cause la richement béni la princesse de Tanzanie ko tana mamal comme na biso le loto suka ki la fois passé bisika oyo tata mwasi na bien tata mo mesa na kozwa bana pendant les vacances ozo kende ko lekisa vacances pas ne bana bande ko nyoso ya mibali na ya basi ozo pe moko ba ozo tata mwasi sélectionner ki kende ko passer vacances pas na ye et bon tata mwasi na yo na zala ki moko ya banda ko sambela moko ya ba membre ya église Salem
et pas ya pasteur Israël Mbambi nde kuna yebaki Yesu mbali boso nde kuna bana pesa bino tepe ya okende côté ya na balabala. Je pense que bisika to suka ki wana si j'ai une bonne maman, n'est-ce pas? Oui. Vraiment, merci beaucoup. Donc telle fille, telle mère. Dans ndenga mo maman na kanga makambu na yambi ba émission. Yo pe moi na kanga makambu. Moi na musala na émission Mais na palette na parler na za maman. Voilà donc eza lokwa moi na boti maman. OK. Yesu Marie abota Yesu. Moi na aboti maman mais Yesu pe ne kulusu aboti Marie. Donc vice versa. C'est un peu ça. Et na kanisi maman équipe mon intercession au bazo sunga biso na intercession pour na makambo chetemba. Je salue les prophètes Jephthé, l'évangéliste Rick et puis moi nanga bolingo ma fille est née. Rosa, que le Seigneur bénisse. Maman Mariam na beta c'était témoignage oyo toujours le bangote pour que to beta histoire annoncée. Mais toujours betango ce qui pas yandeko musu c'est cause importante et pas musu c'est en importance parce qu'ils ont bien aimé moko azo le kabatan bible bisip que et loko moko te botami ya sikana sa ma belé o ezalati voilà o ezali lelo ezala pe kozala donc o ezala kana temps wana lelo nga na le kango te na le kasusu ba épreuve mususu on a témoigner lobby mais mutu moko azana en étape oyo nga na le kisaki na le kisaki lobby azo le kisango lelo. Alors une manière ya ko fortifier ye si seulement il est dans le bon. Au moni bomo ya mutu na sa mabele ezali film au acteur ezali Yesu Masia. Ayebi ye moko film abomo ino place ekende ko si là. Je bénis, j'en profite pour bénir ceux-là qui m'ont écrit sur WhatsApp pour m'informer, pour me remercier. Et moi aussi je remercie le bon Dieu parce que témoin j'ai tout imité ma batte. Bat ba komelinga mama Tiffany en tout cas édifier nga ya ntia to solo ne bela binga pe na lekisa betapo surtout place sur le baki que soki mutazion problème nzamba côté lié na ebité abi donc yaka lokwa ngata na pasaki ba vie belé ko sala na nzambe uta bo mwana vraiment toze belé na kumisi nzambe ngana no kansake na ngamo net eli akantia azayi mo mais baza toza ebelé oyo to banana isu na bo jeunesse na bo mwana nyon surtout donc c'est un peu ça. Nazongi kolobete parcours ya bomo inanga ezake pa Yesu Masia ayeba ki place ni pa yebi place ni azo memangai tozaki ba nebele mais pourquoi seulement moi question la msuba pa kotuna pour nani kanga pour na yeba ki nini elo ni ba ndako pousser parce que je suis issu d'une famille ya bana ebele. J'en profite pour saluer et de souhaiter bon anniversaire na nièce nanga ma nièce chérie Aksa Akasa depuis Hollande o akokisi 6 ans na ye bon anniversaire na kolobete sélection o bat ba mona lems ba sala eza sélection batute mais eza sélection oyo ya bonzambe na petit so maman Marie mo comprendre nga to zala ki bane belé. Mais pourquoi c'est même babande ko zwanga na ba vacances? Parce que nzamba yebaki ke awa nesika oyoyo arozwa quelque chose. Bandiri nzamba ole kisayo batu musu ba tiraka attention te. Batu musu se lebela bango le côté à côté place ana ayibite pourquoi mituna no pourquoi nga na koma na poto. Musu kazeke po akoma na poto po akoma otia teinture jaune. Munusa kasa ke ngana koma na kunde na longwa ko nzamba longo tsanga na Kongo memanga na États-Unis awa ezapo na pelisa mbabula mituna tina na nga onzamba longo lisenga batu bazebele ba luka ba visa awa na ba Schengen ba ozwate batu bazebele ba luka ba visa na ambassade des États-Unis ba ozwate. Mais pourquoi nzambe wana pesa ke visa atoyela ki na nzela mai leo na tele révolutionner ngali susu na moni bato bele bazindi na nzela mai ba okeluka nzela okota poto bato bazinda mais yo koma na poto wana koma pourquoi koma kinzamba permettre est-ce que nzamba permettre que o commencer makambo yo sa na poto ozala ki la msufre amen nzamba sélectionna ki yo ake moi ke bato bele babaluki la nzambe mabe ya nzambe ni totuna mabe ya nzambe eza wapi nzamba bale kolongolisa nga na ndaku oyo ya grand-mère pour quand même pas tante parce qu'on va vendre papa zaki kuna tozaki na lopanga famille mais seulement moi baba ne ko longola
bazo ya na ngana congé wana na vacances wana nde place na ngina yeba Yesu te ngana yeba ki Yesu kune pa papa na grand-mère parce que nga kule pa grand-mère na yeba Yesu masi ya kuna na âge mke 5 ans ba manga na mesa tongo déjà mais na yaki ko yeba ke makambo ezali la boye basambele la boye kokota na mwa muzindo te ma ko mona ke mbatu mo balingi nzambe na yaki ko mona ngo kuna pona na kota na église de réveil ezaki na ndako tante na nga wana alors tant to zoet bana ko ya bana ebele sélection ezaki ebele mais mutu na mutu nzamba salela na ndenge na il ngol bate biso sonde to ndoki na ndako tante sepsona banda ko yeba nzambe abana sembe makasi biso nyonso lelo to salela nzambe ne to vande na ndako wana donc mutu na mtazaki na bit na leçon na ye nzamba banda ko memela mutu maman Mariam. Oui, j'ai pas ajouté pour dire que comme Jérémie avait dit il te connaissait déjà quand tu étais Nima s'informe au sein du monde. Ayeba qui déjà ndeni une prédestination na Rosala. Voilà. Alors nakuma kesika na kinoko kuta vie de prière na ndako tante nanga. Maman lelo to mona na moni na zaki te na tsaki déplacement. Là na zongi na okika na kokita to kendaki ngomba na okika sangwa mwana mwa 13 ans. Soki ba violer. Au moins l'importance de toujours balakisa bana nzela ya nzambe. Tolobela hom ko mususu makambo wana. Ndako wana ezalaki vie ya Yesu Masia. Bolingo, communion. Bolingo ona kutaki na ndako ya mama wana tabokola kingai. Bolingo ona kutaki te na ndako ya maratre na ngana na kinoko kutango na ndako tante na ngana. Boka bolezalaki te mama Mariam. Que bana nanga. Bana nanga te. Ma tante la paix à son âme. Azo foute la même ata bandimi. Minerval. Azo tangisa bandimi. Ba hoya pe na ndako boye oyeba te ke oyo mondimi. Omoni ko ozo salela nzambe malamu na l'église. Tanga Minerval azu charge na yo. Mais toujours tout na mbongo na yo salara nini. J'ai appris ça chez ma tante. Tiffany. J'ai appris ça chez ma tante. Tout de moi, tout ce que le Seigneur me donne, c'est pour lui. Nous sommes en matière à la maboko nangan. Donc, bukabonizaki te na obike bo lingo ezalaki. Parfois ils vendent ça batte pas na yo. Mais mouton zo vend ça zo la nda ko mais combien de photos ngakaye. Combien de fois que na kotonga ye, ozo vend ça ye poye. Combien de fois kanyela mai. C'est bien bon na boko la rabatte belé pa nga. Oui, c'est pas important. Est-ce que bato zo boko la meilleure question c'est de poser est-ce que tu demandes que ngala boko la bat na sunga bat menga bat na sunga ngate. Ce n'est pas le problème. Le problème c'est que bato vend ça nanda ko na ba vendre à l'aise. La meilleure question que nous devons se poser c'est ça. Est-ce que bato yo yambaka nanda ko na yo. Bazala à l'aise bazana kimia. Tozala bokabonte ozotala ke bana nga te oyo nazoke kanegi nazo ebe boy. Ma grand-mère, ma tante azu bizale liwana pe et pas maman parce que koko na biso abokola batu mususu oyo biso tu na okola tobika ke noko pisto papa leki mais nzoka ndele to okola to comprendre ke bazana ba papa leki na biso te azoka ba na balabala vandisa ba okana ndaku abokola ni bango. Donc, vendaki na le pango ya famille tala bato les mettants sont en Europe. Là na ba ko confirmer bisika baza. To vendaka tala bato ko na pango tala bato bele ma. Misusu bazakana bazana bango neti moko la kanga ko moni tonto mazalu. Azaka ndeko na biso te. To ko bango na kimukolo. Mais to ba kazaki ndeko na biso njana zaka ndeko na biso tazaka mutu moko we koko azwaka abokoli. Donc koko azwaka abokoli bato bele alors ma tante aussi la même chose. On attira que pas maman na yango pe asalaki ozo sala lelo maman yibango ke bana no pe ba osanini ba osala ngo lobit ba kopia kaka oyo basani bazanango. Moi j'aime bien les gens, j'aime bien vivre avec les gens, l'ambiance avec les gens parce que j'ai appris ça quelque part. Tout à fait. Alors maman Mariam ba pesi soto ke noter o utisko catholique mo kondia zala na bino
sala pena yo sikoyo olongo na mokonzi azala na bino oye sikoyo fire kendo te na balabala na boke bakaboli groupe A groupe B groupe C bino bozala msu 3 2 yo oza yo moko aza mwa mio yo moko bino bokete na wenze bino kesa nini mbona baki mbaleleki na ndako tanti zanga bandako te ate po pasi ezalaki namba tumsusu bateyaka po na nzala ezamba tumsusu bazosala nzambe na Kongo ya po na pasi preuve nende alobaki kala mingi ta ake po tabosa nyonso osala mongo tumsusu abandaki Yesu akei place nyonso Yesu aomema azomema Yesu azomema sango ya Yesu chez ma tante ezalaki lelo te ke tobaki toke te po na tozwa mabunza po ozwa mabunza te déjà conçu ne pesanaki kende te ya Yesu masiya zonga ya kopesa biso rapport elekanaki nde à moins que mutu ye moko akabela yo. Là tu avais à peu près quel âge maman Tiffany? Je pense que j'étais dans les 13 ans. OK, mais n'habite so bande ko accepter parce que ebele na c'est na moyo tout le monde na tozo ka batemela ka ministère basi basa ko yamba yo moi so o kende o sel évangélisation ezaki na facilité wana bato ko accepter net to te mona mobali okutana te batie obstacle côté mon ko tu peux pas prêcher parce que tu es une femme. Non na ba âge monsieur zaka moi dans disons moi mkete monsieur mtosali kama ba âge moi ezarate bacha logique mais ezoka musabat moi mkibo opia bana 13 ans ezati ba 13 ans au 2000 moi na 13 ans 2000 ozo mona penza ko donc tara moi na 13 ans ba auto violé si on les comprendre c'est ba mona ki ndenge nini po na mona photo moi na ngote na yo kaka lisolo la na uti zamba ba bisanga ke moi 13 ans ba violé voilà un peu donc ezali ba tant mususu mta sala likambu neti Yesu na âge à 12 ans tant azote na kati ya bato belé ba mikolo nizo lekila ba kuma moi mkiboye asolo ba makao mais Yesu akolaki abandol te maloboka te ki wana zoteya yango baluka siko ba boye babi siko za âge siko to s'affronter ça so âge to kama makambo sala te et comme siko tant to s'affronter ba affronter mona pe dans na temps wana bakaki ko boyela ngate po bando comme sabat et bana mikebo ezaki nga 13 ans ba petite sœur na nga mso ezaki na 11 ans mo wala msusu 10 ans voilà un peu ba âge wana boki noté ya siko donc et comme sabat ba sepela ba parents ba sepela voilà. Alors tobima pour la toute première fois tokei na bosa na te tokenda koteya obimi lemba po mso abisa mama kendo te na terminus pourtant on vanda na lemba na super mso fa bata na wenja terminus biso sko fa to kota to leka neti église to katisi mai wana kabola lemba na matete je pense bokete to kina le pa moko mama Maria bazel omoni mutu so ba laxi kamno ba sisi te surtout congolais nga ba sisi el kamno laxi tina suka te so saka ne bandelier mo continuer donc le kana yaki na mona ki vie de prière ngabi awa c'est que nguyango déjà et latingai na zana ngo déjà si tu crois seulement tu verras la gloire to ya to kotina le pang mona bossa na kango te première intercession na sala to kotina le pang moko boye to kuta papa moko likolezaki ya ovimba mukie avant d'attendre kitina tilo colonel aole la passe surtout bonjour tous amis ça ngai na deux petites sœurs nanga bonjour papa bonjour to te amno lo banzambe na bible beaucoup ta boya to partager liloba le baron est maman Tiffany parce que vous avez une maturité non passage ni ta moko kara non na koko kangate pour ne pas mentir mais ba maloba oyi bandeki ko beta mitema bat na ba temps ya église de réveil ya binzamzo bizaba maté moko te que Jésus entre ses communiques Jésus est assis à la ni ezaba maté mon Jésus t'aime le stress de Samson les tresses de Samson les 4 filets de Pierre non ezaba 5 pierres de David non ezaba maté wana tezeka bien aimé Yesu alingio landa ye ka otozo na ndako yo kasinga na te wanga ka oni na ka teki na ndala msu mta meditation mta na poko na fo landa bien autricher oyo na usko na tongo okay papa toye kote ya liloba papa ngavandi pinda otala biso bana oko ami tiki ko papa nzamba lingio vraiment est-ce que sambelaka
Vous avez une audace, hein? Papa Sambelaka. Non, quand je vois ce prophète, il y a 10 ans. Ouais, 10 ans. Oui. Non, c'est plus la makasi. Ça me bénit. Et ça l'a bien. Moi, nous sommes finga. Mais quel est-ce qu'on contrôle pas pour moi bana ba melidiamba ba mebasiga mais zo finga moi bata mukie. Wa zo tamara kumba Yesu na mnoko. To ne pas sambelaka. Abi oui na sambelaka. To tibiseka non nzamba lingi yo bwena bo est-ce que okokoyo sangana biso na église na biso awa to sambelaka nono asokatika mai na nini. OK. Ça va pour mes athées. Papa ko kanga miso to sambela pona pasi na likolo. Nga na kanisa ki po na ngai ne na uta catholique na bazel na nga que so to sambet ne to kangi miso to fongole limwe Tikotak ko. le tikotak. Bien aimé, chaque chose a son temps. Amen. Chaque chose a son temps. Ndenge moté mokal bakabi moi moi si nous soka botami romona en bassin na ebimité. Mais au fur et à mesure azokola ba repsete ki la ta soutien yemura ok na misombeli soutien atie. Yango na ministère kokima mbangu te. Chaque chose a son temps. Si tu as la chose landa cour kama lamu ezamba tebele ba sota classe na makambo nzambe baboya ko landela cour normalement mais si peut bakena ba basana ba autodidacte on comprend ma Mariam Très bien. ba msu bakena basana ba autodidacte mais e kanga bango alors nakanga misu papa nakanga ki misu azana kondima biso pito kanga mais nga na kangi misu na Mariam nazena mitema mibale. Tu vois petite sœur ba Dieu tinga toi qui m'a sambi la t-shirt. Toi qui m'a kam to lo bakandi ba episode to lo ba wani sito ke na biso. Nga siko zel na bito sambela. Papa na kangi miso. Na est-ce que kauka te kauka te pour les vimbo. Ezo beta ba doute. Même ko likolo atike linga likolo. Nde lelo bandime bele batikeli ba pasteur ba sala nzambe banzoto ba ngome ba sakani nango. Mais est-ce que ezali ya osakanela te zaki ke on a monaka l'enfant fait ce qu'il voit. C'est ce que je voyais. Ne ba sambe ya on a noko mona ndako ya on ngena sala na papa na kangi miso. Bondeli na bonde mam na bondela na yeba site mena mona yeba ki na bondela ki penza baliki na pito tie maboko. To bondeli amen amen. Alors parfois les gens me posent vexé biblique pourquoi na le baraboy parce que chez ma tante abanako ba vexé biblique na ba mur. Voilà. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans le vert parti. Donc abanako ba vexé biblique. Alors ezala ki biso na mitu. Là na ki amen amen na fo miso na mon échanger te etikali kandenge ezalaki. Si nga selinga soni mais oui, papa, tu vas continuer à prier à lobby. En tout cas. Voilà. Et après? Nabi, tu vas continuer à prier à lobby. Et puis, Tokendaki. Toké sous na balabala. Mon kabat, mi balaba vandi bolobi li kombo yesu. Et puis, Tozongi. Là, boye. Yarolia bolé, yaromeli. Mais na pourquoi? Il faut tout ça rapport parce qu'il a pour vendre ce qu'on a pourquoi na partage pour que nous là parce que boutou nous surtout pour là la test vous allez partager exact ko maman tu fani ngana ndako mso to sambela kangana papa na chambre bana ba sambela na mutuna oya yi non biso na ndako na tendance sambela biso nyo surtout lui sanga muto ko partager azali déjà tout exact ko ya samba te exact ba biso muto mais ba biso la prière. Oh, tinga na omema tete eza osema te bati de liste ba bambi comme ba fiche yo mona okeyo tala déjà et le tour nan te tour nanga tour nanga nini tour nanga osala boy na ba tour ya misala ba bambaka neza ko tuteke to samba na samba lelo nga na osate tout eza planifié liste ya misala pe liste ya nini mais ba na misala baza. Je peux dire que le pasteur une école la formation on a ba devenu union c'est la bonne zambé c'est la bonne moi chez ma tante là la femme t'a couvent avec ma soeur donc c'est un peu ça. OK. De
ozongi na poko amuna mtapesi rapport nanga na te ki na wenze elekana ki boyeboye opayanga na te ki na zandu elekana ki boyeboye na balabala biso pe tokende topesi biso pe rapport na tokende tokutana papa mo likolo evimbaki toteyaki pe tobondelaki elekana ndenge nini tobino tobondelaki kaka mais faut tozonga lisusu ata lobi okuna toke ta l'évolution po tozo ne tosambelaki tomona neti likolo ekita ok omweza makambo bazel soko osala yango bato basepela mwa bazel na bino wana ça va esili après 2 jours fallait tolekana tokende otala mutu toteyaki mama Mariam tokota boye po tozalaka ba mike likolo papa oyo tezali nango mwa ya kovimba toya boye mama na likolo tala loko na regrete po ntoyaki susu ngana na oya ya esengo ke lokolo nakutaki kiti na oza témoignage na sepela mais nakutaki lokolo tala ya munene bien aimé kolemba te eloko wana ezolelisa yo na premier tour na deuxième mi-temps yo nde olelisa yango eza na ngonga te yo sala kaka eza baformation eza formation oyebi yesu moko mosusu aoya na badisciple abandi koforme badisciple nde nayebisaki évangile Eric abisi bakomi quelque part abisi mutu mona aveugle amoni badisciple bakokanga formule wana formule ya komonisa mutu ezalaka soko lobi mona donc amoni bakanga formule wana na kati ya bonzambe baformule eza ebele moko mosusu bayesu na yesu boye yesu azwi soi asangisi na mabele potopoto atie na mutu kesoko ya miso etrouble mais maître kuna bakimona comme so asangisa potopoto na bazela tiamu na misu eza esusu nini donc baformule ezali ebele donc ceux qui lelo esimbi te tika temps na temps et voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de hommes de Dieu qui sont allés toucher à la magie na biloko parce que azomwa ke esimba te eli comme non te alinga forcer kaka forcer non ezali likam non te moi je prie le reste ce n'est plus moi ezo singa bonzambe ya nzambe na bolamu ni asala mutu wana amen alors tokuta mutana likole vimbi mama Mariam to e décourager to mena soni ya osakate me bana miki ba mina soni mais yambaki bino quand même bien yambaki biso bien bano ba miki et puis tara ba mapango ba porte belé soni ndenge zala et bana ba yili susu to meka ba seki bana ba yili susu c'est un peu ça en tout cas to si to bimaki ya kopola vraiment mama Mariam na soni ndo to zongaki na suka nango vacances esili tante asaleli pendant soma bakaye mutu na mutu zwa bakaye na yo zo ba uniforme na yo ozongi biloko ya rentrée scolaire basaleli yo rentrée bapesi yo alors Dieu merci ngana banda kokutana pena na ngolu wana mpona temps wana ezalaki pena facilité avec mon père et que moi baba sombelo une fois donc soko écoute que congé to là t'as une forme wana ya kala mais Dieu merci Dieu me prenait déjà en charge dès le bas âge na nzela ya nani ya tante na ngai wana ba kopesa na babilamba Dieu merci nazaki na grande sœur nanga moi na tante sa fille unique elle m'aimait tellement beaucoup et entre parenthèses maman Mariam na mon balaxon ngonga nazaki genre ya bana o na famille ato otambusa micro na ba koyebiso nazaki mwana oyo to naza mwana oyo balinga mingi na famille pourquoi bamanda kolinganga mingi po nazaki poli respect na boya abitinda te timide kimia nalobaka te o imagine ke nga na mwa moke me papa leki na mwa boti mwana pesi ekombo nanga ndoi soki mutu moko obeta mwana na ndako to papa leki to bakuzina ba so obeta mwana na ndako to mwana selikam yango bilo boko ta famille te ba pesa exemple nanga donc ozaki le quoi référence ya bani belé na famille na jeune na famille voilà na ba cousin nanga ba cousine nanga tala kana ba sélection msusu ezaki moi ba sélection ba bazwa mutu msuma ba cousine nanga wana aza cousine nanga komaki asite tala
c'est elle qui me prenait en charge, hormis sa maman. Donc moi je serai qui moi blamba na asomi pe yanga tie pembeni o ya Fanny. Donc comment quand tu maman nanga mo mais elle était ma cousine. Elle m'aimait tellement beaucoup. Alors ce qui n'est pas bien que ngana ya congé to moi maman tu fais pas compte en liste et puis faire congé. De bazoli ngana zalana ezana bana misusu ba ko linga mwana o bato boya bana nga baboya bana pamba te. Pusi ba kebisika batu bizalo bana bazala mfu bazaka epa na yo. Pusi ba kepa batu ki moyibi. Yo tolérant non nyonso mais na ba femme tu ba tolérer te yo kasi que soit na ki moyibi baninga so na zaki mutu lo yenge wana parce que na âge à 12 ans ils ont déjà 12 ans 13 ans âge à puberté so na zaki ba lo yenge baninga ba ngaka chaque congé pa na bango. Donc lorsque nzamba okoti sur place moko boy a préparé a que place bizaleli na yo bongi pe na place wana donc maman tout na vulu bake famille na nga balinga bana ngate famille mbali na nga balinga bana ngate tout na balinga bana te pona nini est-ce que bizaleli la bana nezo correspondre na bizaleli la famille pour yo et pas au tolérer ki moyibi au tolérer kindumba au tolérer ni est-ce que bande ko na peut ba tolérer yango tango tinda bana ni para bango. Ceci parmi les questions que nous devons se poser. Alors les congés aussi la maman Mariam na zo ngapi na le pan la famille kuna pesa koko et pas koko kuna là okomi là olongo ka lemba et pas tante olongo l'église des réveils tango zonge pas koko OK siko catholique kuna pe ezaloza nani soko tshema kolo kuna komono prier na Saint Alphonse. Donc na kuma ki na vie wana regarde un peu koto ba benda ba tout mba benda nga mais eza mokili ya molimo ndezo benda ngai akotikala awa to akotikala awa te mais kati na ngai ezalaki déjà na semence ya bonzambe po ezalaki te ke soki nazonge pa koko nazongeli nzela bar na epa tanda nza bonza po samba mususu awa akomi mwana nzambe to epa identité na ete sur caméléon soka zongi kuna azongi pelisa mbabola azongeli pelisa mbabola so ok mais ngai nana zale pas tante nana zale pas grand-mère ezalaki kaka la vie ya bonzambe. Donc soko zongi kuna zongi chrétien catholique soko zongi zongi chrétien ya réveil. Donc c'est voilà donc kokoba ndingi na lobaki que nazaki un peu timide nangina beta sete na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tshela bino mo mutio naza nango na agence moko boye Nazareta qui dit sérieux. Oh maman comment des bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence moi ifongami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pour cela susu kuna eza mamba mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso polikamba boye na monde na nesalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme na boyete bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons la photo de Sunkayo, à Ozuga Blogolia. Eh, maman Nazareta, Nzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, photo Yeba, adresse à Awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa.
face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengue ça, mon côté numéro 1. En face, c'est l'église catholique. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non. Nazareth, vous allez la Congo ici. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. C'est du sérieux. Timidité, oh, on a zaki nango zaki timidité te ya malam. Je souligne. Comment ça? Zaki timidité ya ba blessures intérieures. Ok. Nazaki mo amoko boye ya kimia na développer timidité pour na blessures intérieures. Parce que au moins namto makambo na lekisa ki na namu namtonke bete la lisolote et développer caractère moko. Alors ba parents lorsque vous en abana ndako même ataba nozo bokola même ataba na yo faut veiller na bango na ba acte zo sala bango na ba makamba zo mona et ko faire développer et loko moko boy et loko ana e ko kola e ko ki so ka kutana isu masia te koko baby saye et koki ko salir yé même réputation na entourage tout ça oh azui yango uta bo mwana tala mala mwana zakatimi et mwana ngaza ne kimia oh est-ce que kimia o za malamu to kimia za mabe et mwana na ngaza laka et mwana ndaza ke veiller est-ce que veiller wana mwana mobimba za na et mwana ngaso tunyo question je batinda ke ko tinda c'est peut-être bien et que pour za mabe veiller na wana za ndenge nini moi mbazo banga te bas mikolo bazali soki a pomper boy et le biso to katira mtu fufute oh il faut tout éveiller mwana nanga oyo eza bien toi éveiller na ndenge ya mabe mwana nga za nzunzu nzunzu aza nango ya bien to kinzu parce que nzunzu nane koki kokangile ba porte puta so akoli nango bongo. Maman Tiffany na beta moi c'était pour na bandeko ba landi biso ka lelo o balanda e bandela témoignage na yote timidité on a lobby et Zaki dio ba blessure parce qu'elle a perdu sa maman très tôt na âge de 5-6 ans et puis c'est qu'elle a subi pas mara traîner yango c'est là qui était à la timidité oui on évolue. Oui parce que Ozaki na mtorbe ozo lobakaka ezo sukilo na motema ezo sukilo na motema azo faire développer bizaleli mususu mama ngaza kiso kusalinga likama Mariam na kangio na motema. Là na kangi wana ke komana date date osalenga likambo ah bon na komi date na komi na likambo donc o ezala ki sensible pa na ngeza ki lokwa liloba solo malamu beta me kolobela liloba mabete ah bon solo lobi na kaka tiens donc na moniti ozio dans le message qui déjà na ba mal ba passe dans le moniti passo lingai vous voyez un peu donc ba parents boké bana na ba comportement ya bana. Donc veillez même yona papa moi et moi na ngaza ka makasi na bitumba na za makasi ngazo ane amona atendenge yona papa bunda ndi yango pa kwa makasi avant na baninga te mwana ngasuka meki kaka boazu muninga arobeta veillez na bizalela bana veillez vraiment to ba parents ba veiller na bizalela bana po oyo mwana zokola lango yango wana osala ngo ti lobby alors mama un peu na lelo ah voilà donc ozoko la bon ozokende ozongi na catholique ozoko ba toujours ko sala nzambe na catholique ozoko ba toujours ko landa mais ce que je aimais maman Mariam j'avais dit ça l'autre fois na non c'est nzambe avec tout mon cœur de tout mon cœur nga mona ba enfant mais je na ndo ko sala nzambe na motema nanga mais Dieu merci et pas la grand-mère à ce temps-là tozaki na deux grands frères nanga deuxième na biso na troisième bazaka déjà basala nzambe na temps wana ah bon moko azaki prophète moko azaki pasteur bango déjà bakola kila bakola déjà kozwa décision ngena ozala te na lingi nanga naza alors nzambe bane kosalela bango makasi moko msu mama Mariam na lali na loti
là na loti na sa grand frère na ngaza qui pasteur même si yaya tala na loti likambu boy atali nga seki abel ngoloba lelo te lobi te plus tard nzamba kolongola yo pona libela na catholique pas kotinda na église na de réveil ndeti biso tosalaka boye nde place okesalela ye mama Maria nazalaki un peu na badoute kinga na kolonga vraiment église catholique mpona tika na église de réveil ezalaki vraiment difficile obandango na ndenge ni mais na se lancaki vraiment na kosalela nzambe tout ça nakolaki bongo ti nakokola un bon jour na bolingo nyonso to mais là kosala ozoyeba te ke naosala mpo nazwa nini po bana misu bazala osala nzambe apo nake kuna nakekuta mpe na Miriam camarade na nga to mais ngai ezalaki so nake église na ye na camarade te nga kola na nga balingana nga bacamarade te ndanda kolingaka vie voire même grand frère na ngai alobaki yango na jour ayaka anniversaire ya nini ya Nazareth abike Tiffany alingaka na ye vie ya solitude nalingana nga te vie ya bekiri mpo nakokaka na nga yango mpe te ke nalobaki te alobaki ata alobaki b voilà donc nakola na nga na vie ya solitude donc bavie ya bekiri ya bacamarade même te naki église nakei so nasali messe na nga na bana amen esili nazongi na nga ok mama Tiffany mais bato bele bilenge bajeune asetan na bana ebele banda olinga mingi bazala na ngai donc nazalaki comme exemple mais ngai vi akomwasanga wana ya bekiri j'aime pas donc navandi na ngamo so navandi ngamo sokola ndo réfléchir bamabe de bablesi wana comme na solitude wana voilà donc na umona ke asiki ba osala nga mabe na banga pese ka osala nga mabe vome navanda na nga moko voilà. Ok, tozokende koshite na émission na biso moi mituna ezami bale mama Tiffany moko awa mama abande kochopandi likolo konyokola yo pona kolia il faut anyokola yo akomelisa nga moko te na bapena de petit frère na yo akomelisa bino 5 litres ya mai tala fufu mukie mama akomi lettre moko ka boyi papa na je pense que comment ki na liberté comment ki à l'aise parce que maman zalaki lisusu te. Oui, nalobaki yango l'air akomi lettre biso tozongaki pa koko na lopanga famille na papa azalaki sérieusement malade tozongaki pa papa ye patikalani kuna mpasi akendaki koluka vi na ye na ntan na ya bana lunda akendaki na ye biso totikala na biso kolia na ekoma normal parce que air wana ezalaki mpo lia mama soko ozolia batilo litre 5 batilo mai bido ya 5 litre mai so biso misato nga na deux petits frères nanga parce que moi je suis unique fille chez ma maman. Mais je me sors et pas papa. Tu vas tirer libino foufouana, ma Maria. Foufou et où tu peux na congélateur ma lili glace. Lia. Pour que l'eau kota na libumu au telema. Ole ici 5 litres copa gobelé. Wa benga gobelé. Gobele zo zelo tala gobela munene ba gobela ya mabende ya gigoza mabende wana mama siko soki osisi soki so tondi côté maté zela muninga côté maté zeli petit frère so petit frère bosisi bien so siko botelemi le botelemi yo yaya o jusqu'au bidon na 5 litres wana ozo otieli bango na kopo simba kopo na bien osimbi papa tubutu mais là maman bokomela ma yango ifubo mela liboso ya mama voilà yesu azuki chavandi les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais amen pour mela ma yana fo mela liboso na ye oyi libume vimba le papa oya kuta libume za vimba oye pena na kobo mama yango ma etondi mama ale mela ku libumu etondi ale tela pe muninga otondi seripe ope mama yango etondi plein mais là omel libumu etondi osati penda ke ope masu bien couper mes yeux ya malonga te quoi. C'est triste vraiment
yango mama Micheline Chabani embaki bato oyo banyokolaka lobi nde bakomaka bato Emmanuelema mama yo oza na ndako tozosukisa awa yo mosala konyokola bana mobali oyo okuta mama keba oyebi te lobi ya bana wana so okuti bana ya mbanda na ndako mbanda pe asa kufa na ye ezaka bamama te me bapapa pe abali mwasi aye na bana ye omona basi bana bakomi basi na ye azokomi ko violer bango keba papa keba mama Tiffany tozosuka walilo basuka eza piso conseil au pesa ezali cancer opesa kandi na oloba ke ndima ekola nzambe bato bazoni kono ma soeur mon frère baokanisa baoni kono to baoni kola nzambe po ekolo ezoleka na mutali kisango za nzambe nzambe apermete ki ba parents na bakufa ngakutu moko me ba msusu balekisa ba parents mibale nyonso bakufa ba retrouver ki baboto ba bango lopango Alexa vie na balabala to pazo Alexa vie na famille oyo ayebi te bayambi kaka mais na place pa kekimela baonyokola epe ndima yango ezekola nzambe alors mutu ozosala bongo oyebake osunga nzambe asala ekole na ye eza mabe jida asalaka makambo efale kokisama mais tala sango nendeki na mabe mais fallait ayenda jouer rôle wana asala ngo donc et puis le Seigneur a dit Abisi Pierre, le diable t'a réclamé toute la nuit. Nami tout n'a bien ça que Pierre lui fallait teka Yesu pour le diable a réclamé yo butu mobimba mena sambe linzambe pona yo. Et puis sur hôtel madame Pierre kanim tabane ko ba te ba ko teka ote e ba ko salo ninte onje yem tazaki donc ce qui Pierre azaki malité soit intercéder pour l'inter le kebite yem tangaza na kopa na teka Yesu sangona très effrayé voilà sangona ngoke na ndenge mabe donc mama sambela ka mingi ke nzamba sunga soutenir na motema ke bato zo bokola nzamba peso motema makasi ce n'est pas facile et ça pas facile to sangisi bato belo zo vanta bango pa na yo bango se passe na bisaleli oh yo zo linga bazalela mais sambela nzambe ozala occasion de chute to po occasion moko ya ba témoigner mamana boye basoka kenda wapi mais lelo comme occasion de témoignage tozo témoigner na kombo na ye kolinga te pele pokoma mutu moko bakomi ko témoigner pour na yo donc sambela kanzambe minga ipanya kona ba biloko ya modèle lokola ya bongo apeso motema ya bokola bato ya kovanda na bato ya kozana bato yo pe sambela nzambe apeso motema ya ko supporter banzela nyonso ozoleka osala mabe te pona ba temps difficile oyo ozoleka na yango. Je bénis le Seigneur le 24 août ezali concert. Jésus est Seigneur. La maison House of Pop et les Nazaréens TV présentent la princesse de l'éternel, la sœur Tiffany Mokoa, en concert live. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'éternel. Je vous invite déjà, c'est samedi 24 août à Wana Village Temba. Avec comme invité le frère Paul Bakenda, maman Godé Bondembe. Nous serons au village Temba avec notre sœur Tiffany. Cette célébration est un concert humanitaire avec l'idée de soutenir les orphelins. Participation $5. Justement pour redonner ce sourire à cet enfant qui pleure quelque part. C'est $5 seulement. Mais vous êtes pas obligé de vous limiter là, vous pouvez emmener plus que ce que vous possédez. Avec comme thème célébration autour du trône. Kembo, alléluia. Hosanna, na Yahweh lele. Ding, 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 ding. Lieu de vente des billets. Église Cité Bethel Centrale, Limité, Première rue, Village Temba, référence rond-point, Forestcom, Silhouette Télévision et les bureaux de Nazaréens situés sur l'avenue Kassavoum. Numéro de contact plus 243 89 68 38 025. Merci, que Dieu vous bénisse. Concert na liboso na dédié on a borfelin. Donc batebe tout na concert on va ça na dédié concert borfelin na Tina. Conseil maintenant Seigneur album Trône Bimi mais le yembo na liboso na koyemba oya muke ba kopesa nga na ndimina ki no pesa na ngo ba orphelin pour la classe na mois de septembre. Bien aimé participer makamuze belé ba étape eza belé ya kosala. Donc je dis merci à papa Guy Labala, à maman Foura, à maman Marie-Claire Karawa,
Donc ce sont là où tout moni se manifester na likambo en tout cas c'est manager na yo te wana House of Hope eza yezali yendo organisateur to neti na bosa peu les Nazaréens donc House of Hope c'est na cap na les Nazaréens bango ni bazuli kanisio yo ya ko même la certifanie na nini alors jusque là tout le monde a 3 ou 4 personnes se manifester alors tout le monde là yo bien aimé soutenir et le concert pour que lobby pena eza témoignage pour nanga donc sunga nzambe sunga pe pour que na kokisa témoignage nanga na bakisa témoignage nanga pour souci nanga ezala ke na lia na borfelo na mutoki nangai. Amen. Voilà, c'est un peu ça. Ba numéro zawana ba tout bobenga 89 68 38 025. Ok, vraiment, tous na bosenga ya appel na yo, na bosenga soutien na yo vraiment. Toi na famille mususu te quand le bakanta on ça bien beaucoup ma famille na biso, tozo toquer. La Bible dit que demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tozo frapper pour concert au temps bana bazozo moi libre bazozo cartable bazozo cahier bazozo ndamba pambola moto a sali biso acte oyo. Je pense qu'il y a tant d'ambalola à kozanga te ko fungula ba écrire dossier pour yo pambolama yo o ko la toucher pour non ça quelque chose pour être concert le 24 août et le kana malamu to suki apona lelo tozoko baka témoignage dans le mon live vraiment tikala toujours branché na chaîne na yo lingaka mingi ezaka mi balete mi ça tout les Nazaréens de cité à solo bisika nini o na tranche émission témoignage batubaka ko tatola oni bango expérimentaki autre fois peut-être na moni satana autre fois peut-être na mokili mais lelo ndamba changer histoire avec na bango babeta mi c'est pas été ba kaka a on a les Nazaréens pour na ko beta masolo ndende ko na bisa betel bisa na molai pe na mozindo mais na no sidité tika toujours na programme na biso nyonso les Nazaréens okozala dessus ata mokolo moko ti mama tu fai lelo to siki to sali ciao mbote na papa biak na Suisse vraiment papa qui la bala Marlène Mbouipé voilà maman Betty papa Wani maman Betty Kokole ya pe ya papa Kazadi oui maman Betty Kiala papa Kiala papa Wani ya maman Betty voilà Nana Moussibou oh la maman de Tan Madame Mirikir, te pèse un beau témoignage vraiment. Bon s'abonner, bon l'embater na site nabino, bon s'abonner massivement pour zalaka jamais à ta décime kolomoko. Maman Tiffany Tosali, ciao. Non ya ba kiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saka fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et le côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, je suis vraiment mingité. Mais je suis là, moi, je suis dans l'agence Nazareta. Sarita, c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo pour na partir à Poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazaré. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Poto, biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais ngo bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate mama yebisa kai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme nous avons été à niveau à Kinshasa, même avec un petit rien. Donc, à partir de $10, $15. Donc, si vous avez un bon côté, nous devons nous porter au Sunkayo, à Ozuka Blogolia. Eh, maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir,
avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non. Nazareth, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Bien-aimés dans le Seigneur, les sons des cloches viennent de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône, en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaga et le frère Billy Bilombage, avec des chansons comme Kembo, Alléluia, Osana, na Yahweh lele, Oezo matanga na motema ezebele, Yango na yebisiyo, d'âge en âge, et les 4 êtres vivants disaient. Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, Bateau France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Azamwana motote, boa kosangai, abongwani pede, boa wangana, Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, David Nazamba.